bato bazoka mwangae pourquoi natinga makimole kinzela asambwisi bomoi nanga non 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 bomona ngazo batendenge nazolela ya bogai l'amour ekangi sénateur ministre président il était yo au se retrouver qu'on se retrouver niveau professionnel c'est bien bon mais niveau financier ou matériel non tembe si la rat tembe à satan so mu dasa mama tembe ndoki donc héritier watana be tembe ça zaki ndoki on a dit parce que toyebi ki tembe tango ça l'émission na ministre d'ambiance banana kotanga bangoti. Bonjour bonsoir chers amis internautes nabi ke bosaka vraiment branché na chaîne abino info 16 babi pe bolanelka mingi émission abino timbela masolo babi timbela masolo ande ba ba masolo nyostu. Donc Info 16 ndé makam. Bo s'abonner massivement à Info 16 pour Info 16 et peut s'abonner à information générale, ben information news tout. Bo ça n'a pété bo s'abonner à Info 16 ntonzing wana boko za ba théâtre congolais ya malamu beaucoup seka beaucoup théâtre malakati ya Info 16 ntonzing. Là directement na pesi na lobby merci na équipe technique nanga mobimba na sima caméra na sa bona Aaron Lubamba. Aaron a pesi mbo théâtre sans oublier mon cordon ingénieur 16 mm. Ingénieur 16 mm donc tonton Mwinga 16 mm na pesi ba mbo théâtre yemuta simbi montage donc na bosanité ya kopesa pe mbote merci na salon Midjo Barbe na kati ya Manchester babi awa tout ça vraiment bon na résidence ya Dinara déjà surprise tout ça Dinara to ko na kati tout soit na Dinara to ba évolution ya Dinara avivara comment Dinara azo ko évoluer ndenge nini pe na wenge musika maison mère to ko na kati ya résidence ya Dinara vraiment surprise na cirque non a cirque na la sœur naturelle na kati ya Luanda zéro sepela donc tout ça bon na kati ya résidence ya Dinara tout soit na Dinara to ba Dinara azo ko évoluer ndenge nini vinaye et ça comment. Bonjour. Soyez les bienvenus chez moi. Merci beaucoup. Comment vous souhaitez? Et nous avons un peu surpris, malgré tout notre collègue Badat, on m'a tous allé en bon motivé, donc nous avons un peu surpris, tout aux allé l'autre, tout Tanzanie, fatigue à voyage, mais vite fait là. Nous avons démarré à Carnabé, tout le monde tourne à tout comme Mboka, le mercredi, tout comme Mboka et tout le monde a marqué bon, bien peu boyer. Il était que presse, donc faut accorder nos paroles et puis tu expliquer nous tout ça en Tanzanie, les Kélibisu, puis nous te zongi boy quoi. Naboka c'était toujours les rois de la forêt, les phénomènes Wambote Mbote, donc c'est ça. Merci. Info 16 vraiment chaîne Info 16 et qui te lié à émission d'épisode Timbela Masolo. Timbela Masolo, on te Timbela Mondo, on Timbela na 4 dès le début donc tu vanda na habité sur toi za poto solo là vraiment tu es bas. On attend à parler, c'est bon. OK, merci. Chers amis, vraiment tout ça bon na résidence il y a Dinara chanteur na bino ou le s'appellera trop nabi que makambo vraiment il s'appelle si bongo Samuel le grand bokati na venu sur scène et puis une de France Samuel Azako s'appelle Miguel Pedro na kati ya Manchester babi bosa staff na nganyos tu ya Manchester babi bino nde makambo bino nde bosalanga malamu pona zala malamu na bosen bonte DJ Cherry na kati ya Manchester Brandon Cheke 10 na kati ya Manchester go wapi Dinara bonne santé. Ouais, santé, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Santé, vraiment, ça va. Trop libanda? Ben, c'est le fruit du travail, c'est tout à fait normal, quoi. Orgueil belé, quoi? Orgueil belé, non, c'est orgueil. Tiens, c'est l'orgueil par rapport à quoi? C'est tout solide, c'est big et trop libanda, donc c'est du fruit du travail. Boulot, tout ça là, boulot, tout ça là, la musique, tu penses santé, mais moi trop. Le logo, il fout, les là, bah, voyage, mais là, wenge, voyage, on est sur le côté, bah, piron, tu me potes, on a poté na Grèce, bah, il maramo, bah, président Dada Muzinga, vient en Danindila, na Irlande, bah, maramo, donc, si maramo, il y a une évolution qui est bien, donc, il change là, na Abdoulaye. Merci beaucoup. Oh, vraiment, ça émission d'épisode Timbela Masolo. Tout ça, vraiment, on a besoin de Timbela qui est Dinara. Dinara a outa wapi parcours à Dinara. Dinara autant na palin, Dinara autant na palin, musique et ça là vraiment rêve na ya vite. Parce que nga bana autant na banchiki na ngai ti to betara ba musique.
donc to beta ba musique na ndenge mora ya boye boye donc nga no beta musique beaucoup plus ya classe parce que nga na tangi tourna ba internat vers barrage dinga ya un internat za kuna comme na ngova vunda mission catholique vunda nga na tangi kuna na tangi na auprès ya basango. Bon, quand j'étais là-bas, je pensais beaucoup plus que dans la Sango. Parce que là-bas, j'étais au petit séminaire. Donc, il y a un petit séminaire, après, il y a un grand séminaire, il y a un stage. Après, ça, comme dans la Sango, mais tellement de vocation, dès les bas âges déjà, tout ça, la musique. Papa n'a qui déjà choriste dans l'église gimbangiste. Parce que moi, je suis né gimbangiste, grandi gimbangiste. Sauf que quand j'ai pris l'âge, la décision, monsieur Zoa, qui est au coma, tout ça, qui m'a ramassé. Papa n'a mis ba courir, qui a jeté qui, maman n'a pareil. Tu le ma mère a na chorale à jeté qui, non, a na dirigeant, a na chorale ya bangolais, a na chorale ya ban ya banankole. Merci beaucoup. C'est vraiment une bassière nanga biso tout yemba mais sauf que nga na c'est une exception parce que nga ce qu'on a vraiment na ndenge vraiment ya boye quoi. Donc nga na komi na nga na tangi banchiki na sebo makam nanga tout na zu diplôme mais na kata nchiki na ndo sa même mo ba bloko mo za miki mais na kata internat puis na école na orchestre mso ya internat moi na dei na biso muto azaka chef de comment dirais-je patron ya groupe wana moi na dei so directeur de l'internat wazaka so tu es internat ou à loger na kata ba dortoir donc moi na nem tazala ki président na biso ya groupe mais ngate mo na ki kinois e bi ka to kaboto ara mo ba tebe ba ngolais zaka mélanger na kati na bani musique kuna mais il penser na ngai ti na yepe ki na sisi banchiki na su diplôme na bani pe so université na Ista. Mais il y avait un ami Oyo, to tangaka na ye na ba 5e des humanités comme ça. Grand frère ni mo yaki na orchestre mon na Kassavubu. A memanga une fois, Saint-Pierre Roger na kinda on na imbaka une fois. Na mo yaki désolé mais tellement misé yango ya ngai na tiki na ngai. Il y avait un certain jour comme ça na okene kuta un city, on a prépo, 2005 na prépo, na okene city na kutene juste na direction na biso mo ya Birmanie parce que ngana natif ngiringi faut préciser gato na kata ngiringi donc kata donc bana ngiringi donc bayambi biso tokos c'est vraiment dinara azabon na ngiringi avenue Yangambi awa au cité ba place mso le kati directement au bi palais maison mère c'est la vie palais maison mère était je disais qu'il y avait un certain jour dans l'Okene City na kutena ami na ngamo be Jimmy wa mi mwana orchestre grand frère nae tu kutene juste na direction na biso Saint-Pierre Roger, il y a un orchestre à Kassavubu. Je me proposé, je ne travaille pas JDT. C'est pourquoi parce que je suis rapport à Mbara. Je suis répété, je suis Kimbanza. Je suis fait la test, je suis fait des ordres, je suis les gars forts. Je suis fait la tiki, je suis fait la bongo, je suis fait la musique, je suis fait la boule, je suis fait la musique, je suis fait pas JDT. Non, ça va, je suis fait la poto. On n'a pas préparé à bimisa ni album mo yaki nini biloko ngoto mwaka la comme kimanga bengelanga non mama leki to betonga lelo avant mo leki nzela iluka makambo ouais on a bato ça séparation na bongo ya les marquis a préparé iluka makambo depuis to bandisco groupe wana ndito on travail ti j'étais pas yoya bakali za epika trop ba kombe ya kitunga na misala na musique parce que ba mi be na kutane na bangwana bazali batu mo bandi ya musique de libasage na ba orchestre quartier ba beta ba kutani do ba na moi cohésion mo bazali ki nango parce que ngala bana o manquer envers bango parce que comme est-ce qu'on est quatre cages envers nga ndp JDT dans ayeto ba ni pe orchestre na JDT maramu tu démarrer on a ba tricage mais vie siko ya na vision malgré tout ces combats là à moi qui déjà que loko mo ekati nanga non pecha so promettre à Rosala Pecha promettre et prévenir que tu bêtis mon nettoyer tu préparer et Luca mon leginzela tu bêtis mon leginzela travailler bano ya maye vraiment tu vas passer une chance tu vas découper bêtis on va récupérer sauter balungwe ngana tika ce qu'on est na kambi sur groupe petit tu bêta ba maman leki wana donc c'est ça bon et le quoi vraiment on a dit que c'est plus ça bongo aserkena la sir naturelle na katsa Luanda c'est plus ça blanc aserkena ou l'acception référence il y a référence na yo obikeno vocal dans la tsango place mokili belanga bon vocal c'est bien bon mais na yemba de bablo de ana musida molekinzela déjà kasi to yo kango to référence na yo bato bazoka mwangae pourquoi na tinga maki molekinzela asambwisi bomoi nanga ngona lela ngai na nanye disi zongo didi nazananga bebe
lakisanga kotambola ye pona tsa bloko ngo mokima ngai tika bukolo na yo moko te ko mokima ba kera on te sampe moi kala tu moi kala akole kanzila ye si to beti ba bloko wana mo leki nzele leki ndesko to mo préparer mon leki acteur principal to na imbi donc cette fois ça le bon mo zo bima ya vinanga na sepe misala mo ebele na kati intervention na acteur principal malgré tout le bon messie na c'est intervention ebele mais o yokani eza moko nini eza ke na mama leki bengelanga mama leki yenda remplaça mama akamwati soki azangi blo mwa bon après ozobomanga ndenge osali yanga motema okobomanga bolingo eza sili toyemi nzembo wana mposa na suka siko naye koklotiri na ye siko non bomona nga zoba te ndenge nazolela ya ya bogai l'amour ekangi sénateur ministre président ekangi maboke ya niki mortel bienveni bianco oseko ya jaki bondela ya zonga e micho abengi général ministre d'ambiance donc yango on a pour ça te robeta ancien démon ba couloir de la mort ba titre belé bo yoka yoka kuna mais malheureusement dans to tiki yango maison mère de seconde makam franchement bravo na ba vocal no tia vraiment il est bien vraiment et kanga vocal no news tout et ratate na kati ya et pas ya JDT mais c'est quoi problème aux akeno muta pesa ki confiance parce que yo zong c'est les mabe ou qui quitter na ba moment où il fallait pas tina quitté mon quitté na ba moment où il faut na quitter parce que j'ai fait 14 ans avec mon vieux na sai 14 ans mais so taliba solo voco o yebimeza moko monsieur yagi mo abosali ba vocal mais ba kena poto ba pesa ngo bata poto ba yembi yango bino batigi yo batigora na baker parce que il faut bien souligner que kozala artiste chante très vous êtes artiste toi imana studio ti misuba ba sai ba vocal misuba ker ba yemba raté mais ngana yemba ker na yemba ker après vanir tina live nga raso to tanam tozo yemba au senti que présence à dinaria na kati vina nga bandoza suna oye momona bokite miko dinaria makas ata ba kitinga na parce que voilà nga na pression c'est pareil avec maison mère na maison maman to tandem mais suna koti na ker koko tandem maison mère te le beno JDT ben na quitté na moment opportun c'est que faut na quitter parce que du jour au jour on prend l'âge moi je suis responsable na futa à parler ta parler na futa na parents faut mon akenenchi faut ça na mutuka faut na sala faut na kina sala gauche droite parce que tant rentabilité zo pesa te nenge pesa te alors vision musicale na ngai comme moi différent na leader il est trop poto biso trop qui ça c'est comme musique mais c'est na photo ça toujours actif quoi tout ça ba production to voix Jacques alors cheve na biso ça mabongoti il est beaucoup plus si mon kaka il y a un adage qui dit ezana mulinga moko te samuto donc c'est que yo olongo qui na problème kasi problème on gasinde yango oti oyo otoloba kasi yango tango monike oui ah jésus poussa on se retrouver te pas JDT yo on se retrouver te ko se retrouver niveau professionnel c'est bien bon mais niveau financier ou matériel non parce que tu obéis à concert te boyebi que tu obéis à concert te to voyager te dans quel sens ko yebisanga financièrement tu se retrouver nani pas JDT yo sombata mutukate ah tonga muki pas JDT yo sombata mutukate carré ya tango zikona lungwe bon kuna noza ngana bakara me bakara ba vie parce que nga ba grand fois misu ba pena bakara no na kara vie misu kara ser na Dorothée mafuta nde yango na kata kinawa ya nde na za mutu comme na tamo na zukara na tamwe nango les planificateurs maboke malibonège les CLV qui me suivent na tout donc vient ngana habiter les V6 ça croquer rare yeku dati raté yete ma bakar ya trop dinanga mikolo tamo na pontiag ya mo kuna ndo changer bakar mais ko payer car après donne ma kamusu parce que dinara à part musique na ça la peut ba faire nanga par contre to focaliser sur la musique parce que ba leader déjà l'album était raté déjà piraterie kota partout donc c'est plutôt surcharger ka ba leader to sabi ba vie musuti bana ba otanga te maka mebele marché te donc tant qu'un homme nzama pesa ba capacité belé ya musique mais nazo s'organiser un peu ngai mo pina zala pour le bagati na kizar ba vie te via salanga boité non ve na ngai bi kota zali ba effort on a sali niveau na komisa ki orchestre wana yo nem to tombola orchestre JDT non sime ba rolo ese ngote fay pana JDT mta tombola ngote mais yo ndem to tombola mais ve ce que tanga ke poto so via ke poto beta ba 8 mois 7 mois to ki ne répétition na fona karla ma musicien na futa ba émission na leka na bango répéter ba ko moyen yo mukolo orchestre alors nga mukolo orchestre te voilà merci mais misko jalousie ba ko mo ke tonga pa na ye écoute nana sala mutema mabe pa JDT
Et ça, quand les collègues qui ont bala misu toujours na sima ba comme est-ce qu'on envier Dinara misu na beng se chenga moni palais aya liaka aola tapé na kabe pe ilamba mais ba on ka ba ke diaboliser na bango bona tele pe l'air sonner makambo sene fo wenge musique à maison mère bon to sur la mingi wenge parce que kuna ninga na olia na wenge 7 jours de la semaine ils en a marché bon maison bête mon to sur la beaucoup plus maison mère wana on va passer na ce robot salon te mais wenge ndi makambo quoi. Alors c'est ça, tout le monde qui bien que notre émission est vraiment ça timbela masolo donc et ça lit bien bah timbeli masolo bah timbeli que non et puis agir d'été Dinara à se retrouver donc à se retrouver na wenge musique à maison mère. Non, personnellement faut signaler na bénéficier na mambébélé parce que tant on va tirer dans charge orchestre nous permettre ngai pe na travailler donc quand ça travaille wana ya ngo sala qui na maison na moi o etali kanyaka côté randa kuna ne mo trop beau sana. Merci pour toi j'étais vraiment na côté JDT est-ce que tu as vraiment quoi ba souvenir ya malamu na mabe oyo ozaranga pa na groupe ya JDT. Bon souvenir à malamu za ke vena nga pesa nga chance ya travailler na ya un souvenir à malamu parce que dès le début déjà soit kaila nga msepe pour décourager nga pena saper sous musique ya moti donc ma bien na moni ngo formati na moi c'est ma côté wa de permettre pe que le za Dinara je suis quand même reconnaissant envers lui et puis na pesa ba moti sika za vena ngai de la forêt pe alingaka peut-être de la forêt mauvais souvenir bon mauvais vraiment ta la ngomingité parce que toujours progresser na vie il faut tout s'attendre à tout. Il y a le bien le mal même dans la tinda biso bongo donc à Satan à payer quitte à toi maintenant de choisir donc on a choisi que côté a bien ma benaye et permettre de rendre ba leçon et servir à rendre ba leçon c'est pour cela la Bible nous dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas donc nature c'est une biso la mambélé voilà. Merci beaucoup Nassir vraiment baebanga bazaya kusepela bongo na moni bongo salima la colombienne donc na kati ya Luanda babi Luanda nde makambo Manchester nde makambo vraiment to le kibongo to ki vraiment na maison mère Dinara ko t'es pas JDT oui maison mère pourquoi kako pona ki maison mère parce que qu'est-ce que ça la artiste base la artiste nde yangona miwa ya Congo yangona orchestre on de celle que musique congolaise l'éleuse la musique peut congolaise vivre parce que sans maison mais sans way ranson artiste tout le bazo beta moi 3 chants moi 2 chants ba otika maison mère donc oui ka ko ndé mu de celle makambo donc on a préféré maison mère parce que na souci à carrière na ngai anaye bana pe puna ba yebenga bien ti so yebenga musu na 20 personnes la maison mère na minute ba yebenga musu na 5000 personnes tala niveau ya grandeur espace donc rosa idée donc maison mais on a pour qui yango ils appellent orchestre des rêves nangai biso presque pe famille biso Mbappé tu ba fanatique maison mais qui soit ba sœur nangai Dorothée Mafuta na Bordeaux hein na Top Afrique donc c'est comme Bordeaux ou l'équipe na Top Afrique au lié au militaire donc c'est na Bordeaux n'est-ce pas Mariette ba dégage Schengen na kata Bordeaux ba bi mona mo sozo ngisa poto pe na ndenge na ye quoi ya mondele yoyebi ba vina nga ba daninzila na ba Irlande maboki malibonege ko Jacques Lo a tendance solide yoyebi hein nakata Paris na massa na ya chaque année qui mortel nakata London donc napone wenge musique par rapport ya wana et puis boulot na yango ya apprécier na ya wenge et puis na ye wenge l'autre remarqué na bino batu bozo ya maison mère sika c'est comme si boyende kulukaka succès oye osoma mituka ozala mapangwa bien ozu succès après kei osala carrière solo bon c'est par là je dirais que bon t'as pas aussi tort. Mais chacun de nous a sa façon de voir des choses. Moi, je suis différent avec les autres, avec tous mes collègues, quoi. Donc, on a une maison mère, on a vision. Peut-être vision le bizarre, on a un monde apprécié, un monde d'angati. Si on a apprécié, mais on a 14 ans à JDT. Bah, orchestre BD, bah, il s'est mis à Simon, bah, poto, bah, leader BD, bah, solistang, par rapport à courage, Nazarana, on dit Nazarana, Marananga, mais na Boudaka. Yo, quand on a JDT, on dit, kuna ou te logo zarate, mais, n'essaie pas de nous les jours. Où on s'est senti que oui il faut na quitter c'est comme ça donc on a wengete na nenge ya batuti donc chacun de nous a sa façon de voir des choses où on donne ba raison na donc on peut-être ba penser à batu musus ngana na travailler roi de la forêt et à leader au riva banda kala les basages tout le monde a wera hein tant ba wengon pe kabona ka biso de ramimi batawera nga famille na tout seul moi batawera donc bref JBT ah bata JBT ti biso da bata maison mère c'est nga da Dorothée Mafuta kana na Bordeaux mutawe poto mebi ke Dorothée Mafuta ba fanatique ya Weranson do ba simbi base ya maison mère na kata Bordeaux c'est ma grande sœur chérie Dorothée Mafuta donc talasko niveau da ya des bando bino tu ba l'équipe bola nira na sima donc ce doit wenge musique à maison mère ya on peut le to bit na ba wenge wana. Merci Dinara ezanelo moko ebele ya ba chanteur bazoya na maison mère o bazo uta
par-ci par-là tu es bien que boîte la bon mituka dinara arriva ndenge nini yo ya na maison mère ba proposer que mutuka to nini ti nga maison mère proposer un mutuka te parce que na rada véhiculer de banda kala ti lopi na véhiculer auto loba que non pas jide to somba mutuka te ti on mi je na rada donc na rada véhiculer donc na ozaki véhiculer mutuka na yote mituka ba viendenge na ba ser auto loba si ouais mais ce qu'on a véhiculer donc ti na est-ce que maison mère da véhiculer na maison mère na Jeep na Mitsubishi V6 et on a une maison mère il y a noir filmé te mi pe libanda bo filmer ngo malgré tout RFP on a peu to kota na vidéo ba boulot kalati et ça appelle sur en marche quoi donc na ye wenge te pour ba proposer nga mutuka non na ya wenge ba luka nga pete mengana na luka ne maison mère na benga do ta petit musu poto sola da depuis kala dinaka yo bodo ta bonaye na ye pe le roi de la forêt donc il faut signaler kende to ye ba nouveau écrit biso na subuyi ngam na ye mutali boso na bango nyonso. 8 ans bana mai tout balungo le roi de la forêt aux États-Unis na papi Kakol na Nicodème aux États-Unis ngam de bosso na intégré maison mère donc ba frère na ngana ba ye 2 mois après ngai donc ngana yi na zalaki déjà to sur déjà na ba WhatsApp na ba sebunde ya machine na ba mikonto sur à partir aux États-Unis na ba WhatsApp dinaka wenge na prêtre boy binjoni de royemba ti ba yepe ngana zala sotali arrivé le roi de la forêt tant aux États-Unis ayaki au monde que bandeko tout bailler le bazaki ngana zaki déjà donc premier voyage à Guinée Salama ngana zalaki déjà donc ba frère nanga baye ya sima donc ngana yewenge te pour proposer mutu non na yewenge parce que ta un artiste na posa na mite kana zala ona zala yona ki maison mère bandeko yokuta lokola ndeko na biso qui encore na wenge musique maison mère to yaki na Bolivie yokuta Bolivie non nakuti bango te bango da tango ba lungwende ngana yegoya kuta nani nakuti ba Nicodème nakuta ba Miel nakuta ba Bicorine ba Gino Bass nakuta ba ndeko tona batika bana sima on batika ba Nicodème ba Miel de son ba yambo ndengeni ba yamanga bien déjà il faut signaler que Nico c'est un ami de longue date moi Nico ce n'est pas aujourd'hui qu'on se connaît depuis longtemps parce que Nico tu as pas JDT na ba début to wandi orchestre biso bandi après ça Nico ayaka mutayaka na ye mutna biso mongo boya JDT Dieu bon PC le costaud de Bruxelles na PCP Mboti yem daka na Nicodème depuis da to yebana na Nico tipe Nico lungwa tiki biso ake côté zalaki akeya tipe to kutene suna wenge c'est un frère c'est un ami on se connaît depuis donc aujourd'hui on travaille ensemble et donc ça va. Merci. Parlons un peu na 7 jours de la semaine. 7 jours de la semaine. Yangonde makambo abi 7 journées bakanse le roi maison mère et kufa mais 7 jours de la semaine et la moussi maison mère. Ben intervention dans 7 jours. Non, bref, il signaler que y a une intervention dans 7 jours. Bah y a 7 jours balungwe biso toye tozo interpréter des 7 jours. Vous avez interprété kaka ba biloko bango basala. Bango basala qui était ministre d'ambiance et rata jamais tembe à tembe coup de raté parce que musique biso to. Yo pourquoi mi tembe? Te tembe à tembe za raté ka tembe si la raté tembe à satan. So mu dasa mama tembe ndoki. Donc héritier watana be tembe ça ça ki ndoki. Parce que toyebi ki tembe tango ça les missions na ministre d'ambiance bana na kotanga bangoti. Oza makama wenge musique à maison mère. To chaka ba petcha na kate Ouza wenge dona posa wa fula bangoti. Et tout cela beaucoup plus wenge musique à maison mère, ça me fera du bien. Tout cela ba petcho. Mais moi ça me fait mal yakolo ka keno oloba bana wana botanga bonte mais basala mingi na wenge musique à maison mère. Il faut ndima bango parce que yo oyem maison mère na sima na bango ba lambeli bino déjà ba bilo comme alam. Na nié mututé mais sauf que tout cela beaucoup plus s'est passé et présent. Laisser les morts enterrer leurs morts. Donc bison de toi ce qu'on a mis tourner makambu. Tembe ekunda mandenge ni parce que bangonde babi bangonde tembe. T'es tout fou là bangonde. Ma Sylvie benganga na pokwa poto solo la asidejié. Na koko kate ko fana ngai moko sokili kamo mama nanya ko consolenga. Yonde support ya pastinanga. Ma Sylvie, viens me consoler. Yaka revient chou maman koboyate. Ma pato zale yo motema nangelingaka. Ekomi kaka likambo na bondela. Yonde maya moto lembisa kasafu. Oza susu kolembisa te okomi kotumba. Sans toi sans toi motema nanga désert.
banzembo 7 jours les dégiments babotama mokolo moko na mokili kasi timite na bango kokani te na bolingo na pesaka yo kotika te balaison diegimase anga bolingo ma amour et confiance ezala devise mapata mama tobokoloko bana sideji soumission au manifestaka epananga eleki ya mwana malongi azolengela kula première communion. Merci. Question, ça vraiment boué. Au côté, comment 7 jours de la semaine à niveau ni na studio, to na tournage à clip, ton den. Na kuta yango dingue bima, tant na côté après une semaine après 7 jours et bimi. C'est vrai. Ouais, na kuta yango dingue bima, yango luna kanga banzi muneti, le roi de la forêt ça na ba di kenzo. Le mitatu malembe, malembe malembe, awanya bisi yu malembe, malembe malembe, le mitatu Iscarisiu, joli ma joli, nakutuma mikukuma chéri, mutu wange, nakuzitu kuruma, wakate, wakate, wenu guanu wange, dadi mwizi guarixi, kriksi d'antitirité, dantile, tandantarete. Mais banzembo oyozo yemba yemba wana. Bantimbozo yemba yemba wana bebiso tozoka ka mingi mingi ka imene zinga loketu luzenga mama so bantimbozo yemba c'est comme si ils obeta te banzembo beta nango oh banzembo na iso ka partout yango edike nja yemba na le roi de la forêt. Joli ma joli, nakutuma mikukuma chéri, mutu wange, nakuzitu kuruma, wakate, wakate, wenu guanu wange, dadi mwizi garixi, kuriksi d'antiturité, dantile, tandantarete, again to again, nyami nyami gendi, endi na umwana weka, kamtuweke kesende, adetwa kalade, oyale milo, malembe, mama. Aïma na swahili puis en anglais. Bato yo zolo ba wana keno si bakufa kalme banzembo na bango zo beta kebino. Ti banzembo ni beta. Soyons sérieux. Ke banzembo to ka beta banzembo ndia le roi de la forêt. Bango basala ba vocaliste. Basala ba vocal na ba Kelvis Nkoi. Oyanga i Kelvis Nkoi, moteme tondi samuna esengoto bandana ye na ba pasi minyoko. Bae bangwena basekisa mino bazela bamona beshek mais elle nous a aidé au contraire on a avancé toboite moto na lupe manaye Kelvis Nkoi okoki pe kolinga oyo okuti deja na misolo na ye eza ba réalité tokutala mokila nzambe les sections ne manquent pas dans tous les cas abeta ba oyo abeta bali maimona namoni nakomoka ngayo na makasi et pourtant bolingo esengaka no violence sokote ngai tranquille yo pokozala tranquille sokote ngai kimia wana gu sokote ngai kimia wana gu uyebaka masuwa sans démarrer pelaka te na mai moya kotindika ekozala te sokote nga mal à l'aise okozala mal à l'aise sokote ngai kimia wana gu sokote ngai kimia wana gu. Merci. Soki azobima asubaka nzela nzela potango akozonga alanda bilemba masuba na ye abunga nzela te mama. Dinara olingi trop koyemba po oza vraiment chanteur malamu vraiment na ndengo lobi que non esiakufa franchement c'est nga passi te to sola to les 7 jours eza babanze bobele mais bandande za le bandande ngo tanga wana bandande wana zobeta mete biso ka toki ya bakongo imeni yoga nini nazolela ye ngana zolela ye nazolela bolingo na ngai bébé bapompe balobi bamoni ye na se ya station na jipa fime mokonzi ya simbi alozenga logedwe. Merci, c'est pas si bon vraiment le roi de la forêt de Makamba bibango de badinara de Makambo donc na moni DJ Brandon DJ Cherry na kati ya majesté Brandon check 10 parce que vraiment bongo yako sepela po dinara ayembi a sepesi bon question vraiment et outil depuis Luanda et pas ya Acer Kenal la sir naturel Acer Kenal lobi boye. Est-ce que vraiment amour pe ils ont régné na bino bateau boye maison mersika ceux qui amour ils ont régné au koki ko sala vraiment intervention soit ou sala interprétation ya nzembo ya musicien moko o ya longo na maison mère nzembo ya yimba na maison mère
Non, amour ezalaka nangwa toi molobi Luanda na moni mon vina ngai Blaise Mavuzi Makila ba patron na moni bongo Yulambunga 10 000 aspects papa Diboko le grand concile les sablés balobi résidence quoi papa Diboko le grand concile ba papa batika ngate ba président Dada Musinga ba aimé dollar ba Piron Tsumbu poto na poto ba ko tala biso et puis masalanga na Paris Serge Digital de Paris masolongo donc to sola Yannick Immortel epsilanga Jonathan Kitoko ke mon kiliza bien vina ngai Daninzila yoyebi venanga Gina Mateta venanga yangotola tongo donc amour eza na mami nzema misemo ya maison ya longwa Mobembo tala ndenge na kei koluka la vie mobembo na tiki anga bolingo na pale na belelio yo moto mesana koka bolaka bolingo batoro na belelio oh ce que balobi talanga lelo yo s'il vous plaît ceux qui babit balongola JDT Ferregola qui encore oui JDT Ferregola à part Bango. Bon, Serge Mabiala. Wilili kayoke imobemo yotiki nga na ndako na yebi yokozonga mosala na yo ezali lokola touriste lelo yo nakini lobi pe na poto okokende motema moko beteke shushu ya bolingo azali se kozelanga nakobanga noki na yo kantangwa mabe ebebisa ntima na koma malheureux. Merci, voilà toki bolingo soki bakotindaka na poste na tindela yo na mosike pa yo zali oyebaki na motema nanga ekoma nangwa Martine Pototi kalina mosika wili kuna ya pa yo zali nakobanga banga no kina ya kozanga yo. C'est comme si ozo kina ba question na biso ozo yemba trop. C'est bien bon oza musano yangwana. Mais siko oui nouvelle génération de Weranson Dada Muzinga nouvelle génération de Weranson. Bon ozo yembela biso banzembo oyo lobi soki vraiment ce que tobi totanga na katsa bat o opona mutu moko oyemba nzembo ne ya maison mère. Tozana héritier Watanabe qui encore Olivier Olivada tous appelés sous son nani et bon alors t'es pas varouti okuyemba yokangote téléphone kana yokango avant oya maison mère okabanze mona bango beta téléphone kana yoka répète-toi pe moi belé 3 héritier Watanabe nana banzimbo belé bolingo nini oyo yo pesinga po motema mwanga mozala na yesengo bapasi oyo ngaina moni jino kotae nazilifuta te ami na moni bapasi ebele sepo ya koluka yo naibi banze mwana. Parce que pourquoi pas ozolinga koyema banzema ba frère no wana parce que lobi que non amour ezalaka amour existera toujours na bango te wa totanga na vivana bango te na vivana bana ça ba ancien ou batika nzela elubu ya kunanzo ma melenge elengi na kodiokona bon Nicodème kasi bon Nicodème alongo yazati kasi banzemba. Merci na moni que non est compliqué oboyi koyemba vraiment nga bon on a profité bon ya kopesa merci na mon vieux Miguel Pedro Maboko Bank babi mon vieux Salakande lobaki na petit na yo petit no vraiment ACP là Brandon Chekedis na katia Manchester ponga ba bébé tout continue toujours na amour on dit bien que amour existaka na katia wenge musique maison mère depuis bakangi ndeko na bino frère na bino malgré yo au beta na yete au yemba na yete ndeko na bino Bercy mwana réaction na bino bana maison mère non Bercy déjà il faut signaler que Bercy a jeune frère na ngir et à part ma musique Bercy na bien donc on se connaît c'est un frère tout partager douleur na et nzamba osunga obimaneza ora likamela rabatu quoi donc nzamba zanaye ayeba que tous années loin des yeux près du cœur quoi donc nzamba osunga mora la maison mère ça bien déjà ba mission peut être là ba ego center ne toujours mustokno te bisona ba ego center to tale certain dimanche mutokno tale ngana ego center donc tu venais représenter maison mère c'est nos frères donc et na habité sur une robe à propos de Bercy donc nzamba osunga sikaza il kamela la motutu c'est Jésus Christ pas kota bologoti et pourquoi pas nous. Donc c'est ça.
Ok. Merci. Franchement, na moi que non, maison mère, ils a kaka na bolingo. Malgré aux amours na ngiringi, au côté na boulia ngiringi, mais ça lit quand même bien. Ya comment na, ça lit quand même bien. Ya comment na ba frère né ba musicien ba qui ne côté là, ça lit vraiment bien makasi. Dinara toujours qui ne bon vraiment malembe pour tout chiter na émission na biso timbela maso les dégâts babi Samouraï Manzao le grand sapeur italien timbela masolo vinanga Samouraï Manzao timbela masolo Serge Digital timbela masolo Maître Ogoshi timbela masolo Papa Diboko pe timbela masolo babi timbela masolo kaka na bienvenue Bianco vinanga ya mbinga ya gayar ya mulai na kati ya lema ya bienvenue Bianco mon vieux timbela masolo po mikona ba bloko asika ba vokala ba kandeza long to interpréter non ko tango to nga to beta bloko asika boyoka yangyama afera ko fulezama kambona yo l'humidité presse la gloire yango yo zarango obotama mokolo Messia mwana nzambe ba musicien tokoleka tokoloba n'importe quoi fanatique kotikala fidèle nouvelle génération ba parlementaire ou ba sénateur ba député kaka bwena yangyama le chancelier nouvelle génération kaka bwena yangyama donc on a bloqué mikolo quoi. Merci toujours qui ne bon vraiment ba ba olela bloqué sikezoya nazala ya yo o négliganga o mona kingai sans valeur lovenanga ezala kiros le commission moros lokolo lingi yo bakanga na kuruze ya bolingo na yo nazananga mesia te pona sekwa zonga batu ba olela biloko sika batu ba olela pero ntimo ngatne ba biloko sika poto na poto aimer dollar peselanga pele moti quoi. Voilà, tu profites directement il y a lancer message que non wenge musique maison mère ba uti kota la Bercy to noter ango pour wenge musique maison mère ndé makambo dinara maison mère ils na niveau nini vous préparer disque sika to nini. Non, tu prépares des bonus. Moi, on des oeufs, bonus, ils sont formidables. Place le roi de la forêt, Azou Bisasko Jamaïque, frère Nabisoyaki. Ah, ça la formidable. Sogo kende yo moko. Animateur? Animateur Jamaïque, yem dazana makamo mikolo. Aye na place bandeko bakei. Ayo saka musana Jamaïque. Ayo saka makamo na complicité na Goldberg bazawana quoi. Mon amour, tu es magnifique, un sourire à bébé. T'as été unifié, t'as été si bourdonné. Y'a Dorothée, ma fouta, ma bokeh, ma libonèche. D'être à côté de toi, c'est comme si je suis allé visiter des anges au paradis. Blaise ma vouzi, badega chengani, yaniki, mortel, bienvenue, Bianco. Ton amour me prend la tête, ton amour me tourmente. T'es moyen faire un mot, yawe ransonen yama, dani inzila Merci, Tokomi Bongo. Vraiment, Nasuka, na signalé que non, Tozaki Bongo na ndaku ya Dinara. Ndaku ya Dinara. Dinara, merci. Tokomi Nasuka, tu visiter Ndaku. Babi Dinara nde makambo do tozo kota to mona pena place Dinara tsara mutu résidence ya Dinara kota. Donc place Dinara là. Place to là la yango yo garde-robe yango wana ba valise musu yango iza moi qui me fait sanga mali ba valise musu yango wana musu likolo senti que maison mère makambo za la quoi. Shinga yango iza chambre ikuke na ngai. Trop matériel bino. Eza wa makambo ndule on peut singa feta mula. Faut bala sabino la place ba vanda rati. Bala sabino teka na ba teka sala sabino. Pour des installations hygiéniques na ngai. Place na c'est soulager na c'est lavoir tout yango dans ça. Allez, en haut, cuisine est à côté, qu'on a dans le monde, qui est dans ma ramboisa. Donc, bisous, maison mère, donc, maison mère, bisous, vivant, on a bisous, on a YouTube, on a donc, merci, tout le monde bon vraiment Dinara, Alexis Bisso Ndaku, vous avez bon na résidence, il y a Dinara, tout comme bon vraiment na souka Dinara, tout ça na rubrique na Bisso Moko, Oyo Isaka Awa na émission sur Timbela Masolo. Dinara, première question, c'est que non, Dinara, ce qu'il y a qui livre. Angaza livre ni nangana za la Bible suko za kinyama sona kinyama nyama nzamba sala nyama nzambi nanga nzamba sala nyama na nyama ni nangana za la aigle suko za kimwa
mars le roi botama na mars le 31 mars donc nanga la mars. Merci to ko bongo na suka dinara quelques dédicaces na yo pour to kabonana dinara to tika pena dinara anzemba to sentir pena ki maison mère. Dédicace nanga na pesisi mote pa ya ser nanga Dorothée Mafuta grande sœur propre na linga trop pesela mote pa sœur Solange yebise ke ba nefi ba ça toujours bien ba nièce tout ba Gaël bino tout bozala bien na pesi mote na Top Africa na Bordeaux chez grande sœur nanga Dorothée Mafuta bokina bo milaka bolia kuna Mariette ba dégâts Schengen ba lobi mwasi ya poto ya tango yo yebi Mariette ba dégâts Schengen petit na nga systématique venanga dani nzila na kata Irlande yo yebi ndenge zalaka ko Jacques Lo a tendance solide maboke malibonneige les planifiés kate kokera lever misisa donc j'ai dit aux adena na kata kin venanga ya bienvenue Bianco venanga ya mbinga Gaillard maître au gauchi saloza moko na kata Bordeaux papa na petit gina qui artiste venanga au gauchi masalanga ya Nick Immortel na yim datindelenga mo ba Givenchy na lati short masalanga ya Nick Immortel ya zabongo na kati ya azana kati ya London wiza blue mikolo ya mdela tama mikolo ti blue catalogue maboke malibonneige mtatinda ki amna ba guncho donc kwa okota tina ninga lo yenge donc ba gucci ba kombo nanga yo on ndo ino yo na lati yo ngesenga tona comme ebege no ya moyo mwingi na lati bu donc ya masalanga ya Nick Immortel yo wana Jonathan Kitoko na kata London yo yebi boza toujours ya Nick Immortel na base na ngai vena ngai samouraï manzao na kata Italie les grands sapeurs italiens vena ngai mbinga ya Gaillard master bienvenue Bianco yo yebi vena ngai Gina Mateta soki na lobeli yo boye Gina Mateta toi pe na moi papa Wemba mais oui moi papa Wemba o jalina no na motema o jali kaka nesika ebetisa kango liwali poni mototel la vie azali libonzara metika kolela lela kango talanga yo moto na lingaka yo na ye na ye obolingo na pangusa yo mai na miso na ye bolingo nangara ye sukaya ni bolingo talantini encore kende botona ni na yere tinani na nkumbi bisaka abaya yara motinda kaniba kofana kana moninga ayeyeye na fandane mobeko kanina simbe batela bolingo na simbango yaye wana Amazone mama Rosa mama Nela mama Ofe mama Fifi okotungisaka lo motolo kolangai na pesa kanyoso ba pesa kayo yo na suka peme na bolingo nanga. Merci na lotiko vraiment lotiko bon on continue ngazo boucler vraiment émission nanga la senga merci na équipe technique nanga mo bimba na sima caméra na zaki bongo vraiment na Aaron Lubamba donc na sima caméra babi yende misapi atalo babi caméraman swag caméraman à fashion bon ya te dit na montage bon na zaki vraiment bon on a ingénieur tonton Mwinga 16 mm ingénieur tonton Mwinga 16 mm ba mo théâtre na bosse bon te salon Midjo Bar na kati ya Manchester Miguel Pedro Maboko Bank na kati ya Manchester bon Brandon Cheke 10 na kati ya Manchester toujours babi Manchester nde makambo bulaka kinga ba kolina mona c'est là et ça nga bien DJ Cherry na kati ya Manchester et moi aussi ya kitoko na kati ya Luanda Aser Kena la cire naturelle dinara yo to yambiye question na yo to tuni na bosse bonté Salima la colombienne na kati ya Luanda bubunka man États-Unis babi semaine ngo et les katé pona yo ça ici na la pongia ba bébé merci vraiment bongo donc pana yekuna kuna na bisa mon écran pamba donc Manchester Mbambote bubunka mobali ya atanya mama paradis merci beaucoup donc tout ça qui bongo vraiment na émission na bino timbela masolo avec Gucci Sinda aïe papa loco dinara to comme na suka to tiko na micro panza teke sepeli ça vraiment balandi info 16 ba sepela. Pardon Jean-Marc permette ngata Mouradimi et salanga moi saina kata motema à faire son chéri et comme perdre déjà valeur na yango o comme sala semblant d'être pourquoi zolia zo fulae ba portable mon sous qui au changer coq et perti bakare zo souci modifier nzoto na bela kesto moye bien mo sali sembla yo si pour ya vinanga yo wana yo ke gimalela Jama kabunda bolingo ne komisinga tina point final mikole komia kotanga eskoko yate accordenga ta mo chance na bimatang lauréate na kura love na Paris e pa yozali banzakanga
Wera, les fidèles de Wera, je vous aime. Jonas Mbese, ya Arla Badiama, Kevin Mawanda na Bruxelles. Atana désert oasis pezalaka yo source nanga komyo kuleno ngaye nga rezigade pesanga ta verre d'eau Jamak résurrection nanga kominwa bezeno pardon kokuli sango te na bambanda basala molongo mokola lo mingo ngana boyi yo moto benga kanga bébé lelo zo compare ngana mbano néglige nga boye yo lelisi nga kole ka femme stérile par la grâce à centrer ma couche ma boti morne yo moto benga kanga bébé Gunchie ambassadeur numéro 1 ya amoureuse papa ya multitude yo tona vraiment plénitude d'amour onimi lelo Fredi Ngoma souffrir Berthe Mosolo Nabatamana sans étalida meo Nabomba pinzol ya maya misomanga